Bino, la lobelaka bino que na mettre fin na kuluna awa. Nalobaki ngai na kosilisa kuluna awa. Et baparents oyo bazolanda ngai bayeba ke mwana na yo oyo tokokanga lisusu police ekokanga lokola kuluna deke batie à la disposition de la justice bakomona lisusu yetu. Peine de mort ekozala exécuté. Donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato bobuma bato bobotola biloko baso boviola bosambela nzambe. Yo zara bo baze bele ha aba ko katina beta bango ngamona meta liko meta liko il faut que ba bobi hein ba bobi ni ça libi o sa bon tout temps yo photo kundana bango mana sawa yi mwana ba ko katina na za makazi so ba wa kuluna kuluna bango na ku kata magolo yes go o na bango o mo de o za na kuiti ma kuiti ala bise bango ma kuiti da chabe kuiti mingi tena mela kama wika la tena wika yo ba ko vete o sanga merda te pesa za to sina mai ana de so de so bia che kuiti banini asa kuiti yo wa bi so comment so na tibio bu wali na ba profiter ba profiter de so na moi kama la oni nzeto so iba iye na mbundu ke bimba na poselo mun babanga wadi bino so comment ati ana bisia bango mimalo banga kazana chama bobo hakuna process bon ça la bon non le bien mal à mettre donc là encore oya lazima utamakasi toke La victoire pour le Bundami, réparateur, babundi na basoda.
bareklame bazobengana bango me pacha pesi misala tazobengana bazukaza kosala eza tomesala komona baekipe nationale ya football omoni joueur awuti na club aya abeti na équipe nationale mene bisa yo nzoka équipe nationale ya bakulu na pesalema bana mibalo bomoni bafandi boye bacréa nde équipe nationale na bango donc baza na kulunaire anga baza na kulunaire ya monga fula ya selembao bango nyonso basangana na équipe nationale objectif awe ezalaka bukanda kwa batu kota yiba botola kata machete yango nde musala na bango baye kotombe na mauvais pool ya papa oyo bomona telemi awa babukaki maison na ye bakoti bayibi basandrume veut dire bazwi bapareil électroménager oyo bomoni awa ondire ezalaka jour na bango libabe ezosimba te bakei kobombisa biloko kote babombisaka va bateka nzoka kote babombisaki biloko cette fois-ci na commune ya Selembao eza nde pembe na lupango ya capitaine tango moko na bango asote mbir akima na lupango ya Simaboya akutani na capitaine à la police ya quartier Ngafani na commune ya Selembao nde a récupérer ekiri na bango nyonso mais avant la police a récupérer bango population de bazwaki bango en charge mututu frappe na ndenge ya kosakana te résultat tala bilongi na bango bakomi lora bato babotama na malformation se retrouver awa na maboko ya la police oyo azali ekiri ya commune ya Selembao Sud quartier Kalunga oyo azali ekipe ya mwana ya Monga Fula quartier Kindele commune ya Monga Fula oyo azali ekiri ya commune ya Ngaba quartier Bulambemba na commune ya Ngaba oyo azali mwana ya Monga Fula quartier Kindele commune Monga Fula oyo zamona même adresse même quartier na oyo naba oyo c'est que trois bandes bande ya Selembao na bande ya Monga Fula na bande ya Ngaba nde lobby na 12h ya lobby ba organiser lobby opération na bango bakutani lobby na campus nde butu ya lelo basanganaki na opération na bango bakeye kopere esika bakana kopere biloko oyo boza komona oyo nde baye kokwea na mabele nanga na quartier Kalunga na avenue Notre Congo na tongo nde tozwaki cible ya Congo kende ko récupérer bango esika balalaki elongo na biloko na bango lokola la police azwi bango justice pe esala musala na bango sans pitié po bana mibali oyo bazangisi population kimia ta ba face na bango ta position bazaleli tande baza ba opena il faudra bakende ya normalité keyo oui que na pour mettre fin na kuluna awa OK nabela ebino yango te nalobaki ngai na kosilisa kuluna awa ozokanga oyebi place bookende oyebi place bookende okende angenga e baparent oyo bazolanda ngai bayeba ke mwana na yo oyo tokokanga lisusu police ekokanga lokola kuluna deke batie à la disposition ya justice bakomona lisusu ye te peine de mort ekozala exécuté donc bobanda deja kosambela nzambe bosenga pardon na bato oyo boboma bato oyo bobotola biloko basi oyo boviola bosambela nzambe toyokani awa sikoyo bokende na angenga toyokani lobi vague mosusu okolanda epi bato mosusu tomema bango na baosio toyokani ale bobanda otia bango sikoyo ye abomine ndeko na ye likolo ya versement ya moto. C'est ça que police ekoki kotika te totie maboko mpona lelo tozo transférer na qui des droits. Merci. Mwasi na yo aza wapi? Parce que yo totindaki mwasi na yo akende kolanda ndeko na yo place azali donc soki azwi ndeko na yo te
azonga na côté alala moi si na yeba Pourquoi la zone a bébé? Ok. Moi si na zawad. Moi si na yo. Ok, merci. Oyebaki abomi mutundo abomi etanga. Après, papa elamba moko oyo chemise oyo moko alataki nde bakangi après avoir koboma ye kozikisa ye ali nde batie siko singa na kingo mpo bakosa lokola babomi ye me mutu oyo batie na singa na kingo lolemo na ye ebimaka libanda me ye asubi te eza na sini moko ya koloba te ke bon estce moto oyo déjà asepanga akoko ya lisusu amizikisi na elongi nyonso amizikisi elongi estce akoya kozwa lisusu singa amikanga lisusu na kingo etango wana ye ndeko na ye moto ye nde azalaki nango azalaki wapi ntango ye azomisala ndenge wana polise ekonfirme na bakete ke ye abomi ndeko na ye likolo ya versement ya moto ndeko na nga aza tosali na ye mikolo ebele sikoyo azalaki moto ya kolanga azolangwa azolanga nini mais azalaki na moto lisusu te nga nasalaki nde accident aye shenga ayebisi ke no pesa na moto nakota na nzela na banda kosunga yo na ndenge nasali accident talaka accident na ndimi ake na moto samedi aye te dimanche aye te vendredi lundi aye te mercredi nde mwasi na nga ake kuna mpo toyeba ke eza nini ezolekela ye mpo azomonana te aye boye asali mikolo ebele azomonana te nde lekolo aza lek na ngai naluki ye mpo nayeba nini ezosalaki amonana te nde yango natindi mwasi na nga kende luka ye boya naye tosolola aye sikoyo omonana te mpo na nini alobi eloko te avie natuni omoni kisasa oyo tika kosala baaventure olesa mwasi na nzala sikoyo tozalaki na 23h ekomi boye ye akeye na matanga akeye na matanga biso tolali na 6h na ndenge naza na nani na mbongo te ya nini nazwika television nakeye mpo nani nateka epai ya nani ya ndeko na biso mpo esunga nga après nakeye nani kotala mwasi na yeke parce que na vérifie na matanga azalaki te parce que matanga eza en face na biso aza matanga te siko na minicho aza wapi azalaki na matanga ayebisi biso ke naza na matanga na ndenge na vérifie na 6h aza na matanga te nakeye chez ye natuni mwasi na ye ke no mwasi na ye aye awa te aza te donc kozonga na ngai boye na ye nakuti nani bato na lupango kene moto amidiembiki na lupango na bino ngai mpe na kamwe moto amidiembiki to batumie na moto amidiembiki na lupango na biso batangisaki biso na bible abe abomaki ndeko na ye mpo na zuwa ozoyoka kuna bakanisaki ke bakosukaka bango mibale me mongongo ya nzambe egangaki yo obomi ndeko na yo bakozwa yo te ntina ndenge okataki epai ya mobili complice Sazaka de dépendance, on a liberté à Boga na biso. Nous sommes tous sepela, le gabino mongo bozo nyoko la biso. Jana koma infraction, mais c'est l'homme ibengo ya Boga na biso. Police za na zoko sécuriser civil na biloko na yeso. Lumumba bando jenda, na sima bakoma nyoko la biso. Bajane tozo kuna, tozo luka bozo zunga mifa na biso. Oko mimana tongo, na zoko benji famille kyosa na bolo. Ndenge bakomi kobeta miso pai pekolela. Merci hein.
Et notre chef de la police, le conseil provincial, général Isaël Kanzo, et M. le maire de la ville, il a instruit de mettre la tranquillité publique dans la ville et de traquer les bandes civiques, tracasse, alors à notre arrivée, tout un déplacement, nous sommes venus. Nous sommes aussitôt lancés dans l'opération de TAC. Ça c'est plus le pays aujourd'hui. Nous voyons que nous devons continuer jusqu'à le calme dans la ville. C'est un nombre de combien? Oui, nous avons eu la nuit d'aujourd'hui une dizaine. C'est juste d'établir. Donc, on a fait le tour de la ville, mais c'est un petit nombre ici. Alors maintenant, grandes opérations, grandes envergures dans la ville pour récupérer un grand nombre et les mettre en situation de l'autorité pour déférer aussi comme on le fait. C'est d'abord notre numéro vert qui est 080 85 22 222. 080 85 22 222. C'est un numéro vert. On peut appeler sans unité à tout moment. Nous sommes joignables. Et la personne doit dénoncer. Voir une personne s'ajouter dans l'avenue, nous nous informons. Cette personne ici qu'on a vue aujourd'hui, c'est une personne qu'on n'a jamais vue dans notre avenue. C'est vraiment l'interpeller, l'identifier. Il vient d'où? Parce que, comme on les traque à Kinshasa, il y a ceux-là qui fouillent ici chez nous, on se traque. Ne vous pas les laisser libres ici. Vous verrez qu'il y a ceux qui sont venus de Kinshasa, et des Bazamungou, et de En conséquence, on condamne ces derniers avec admission de circonstances atténuantes à 15 ans de servitude pénale. Le tribunal dira également, établi en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs, mise à charge de prévenir Goma. En conséquence, Goma Glody condamne ces derniers à la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit, infraction d'association de malfaiteurs, mise à charge de prévenir Salomon Atabou, Boabo Atibu, Boabo Bozo Jacques, Ubinga, Burando et Kofo Ifeke, Midi, Bakuku, en conséquence condamne ces derniers à la peine de mort. Dit que les infractions d'extorsion et d'association de malfaiteurs mises à charge de prévenir Salomon Atibu ont été commises en concours idéal. En conséquence, le tribunal les condamne à la plus haute expression pénale, soit à la peine de mort. Le tribunal dit également que l'infraction d'association de malfaiteurs et celle des recettes d'objets mis à charge de la prévenue Bidi Batouka ont été commises en concours idéal. Donc l'infraction d'association de malfaiteurs et des recettes ont été commises en concours idéal. En conséquence, condamne à cette dernière à la seule peine la plus forte, c'est la peine de mort. Mais les frais d'instance à charge de tous les prévenus ici condamnés, à l'exception de Mbia, Mwakana, Yanga Luyeye, Mayenda Muzinga et Liwanda Litungu. Ordonne l'arrestation de tous les prévenus condamnés, l'arrestation immédiate de tous les prévenus condamnés, ainsi jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa. commandant ya commissariat Kalamu toza na droit kwa assainir cela etukia bakonzi à part yango to eloko koloba te oza soki west africain soki sénégalais ese congolais akokanga boye na mboka na bino buka bino bauka makambo
yango na kati kuna otila biso longola kaka biloko yango te tolongoli yango bino boboyi kolongola biso tolongola bino topesa na bino awetikala polele boye ya solo longola biloko longola bagamba bulawa Kala victoire, nous y déjà. Bagage que ils ont mis. Nous sommes à coopérer. Bah les gars, t'es calanzela, ils sont payés la banque, kaka kozonga, bah yo kakate. Hein? C'est terrible. Mais plus on a besoin de ça, on a est, mais guerre ici la kala. Ah! Ah! Bino, la lobelaka bino que na komettre fin na kuluna awa nalobaki ngai na kosilisa kuluna awa e baparent oyo bazolanda ngai bayeba ke mwana na yo oyo tokokanga lisusu polise ekokanga lokola kuluna deke batie à la disposition ya justice bakomona lisusu ye te peine de mort ekozala exécuté. Donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato bobuma bato bobotola biloko basi boviola bosambela nzambe.